ba rétroviseur. Oh, oui. Do ba rétroviseur ko boyibi bango boyiba. Ah oui, OK ah la victoire au teki moi 4 kamisa mi banini. Parce que tu veux pas na journée banini, je joue un peu l'équipe banini. Oh. Vous allez combien d'années dans Msala Kishiki? Bah, beti 5 ans. Beti 5 ans. Voilà la libanda na mokota mboka na Fukushima. Ah, yini mtasini mabile oyo. Oboti déjà. La libanda moi na libosi ya mwasi ya mibale ya mbali. Baza wapi? Baza pa père na biso. Bonjour, bonsoir, et ça dépend Yangonga Bozolanda Biso, humble serviteur, papa talon ma fianto. Meilleur V, na bande konyoso Bozolanda Biso, endureur que meilleur V. Donc, Borotou na nazawa pinazana Kasavu, vous précisément na veni Kanda Kanda. Bipa yuwa pinaeko visiter, bande konabiso, yabashege to fêter na bango ensemble, to solola na bango ensemble. Donc, Yambona pesa bande kona biso ba shege maloba na pesi meilleur venanga et pas ya mama 12 étoiles Esther, maman Esther 12 étoiles na pesi yo mbote maman Esther 12 étoiles na pesi yo mbote meilleur vena yo mama meilleur ve na mama Matimbili ya Fleur de Londres motema ya papa José Bantina Lubangusu. Meilleur vœu na maman Chantal Monga, meilleur vœu na yo maman, meilleur vœu na papa Robert Mamengi, bambote na yo place au na biso, ba meilleur vœu na abonné na biso nyonso, o boza disponible bo s'abonner massivement, sans plus tarder to kozwa bande kona biso ya ba shege ndenge bazolia tobeta moi masolo. Bonjour père. Comment on Nico? Comment on a China Ramondo Kiamwasi? China Ramondo Kiamwasi ça veut dire. Et là ici dans ce kutana ndo Kiamwasi nzela obi katena suzana ngo sanza ngo po kutana ndo Kiamabe. Do babanga tous les ndokino babanga ndo Kiamwasi. Siko tobeta no masolo osali combien d'années na musala ya kishege? Na 17 ans musala kishege. Nena boido na mona mudide akolela nga musala kishege o tema sa tokoblo. Nga na bo na mete maso. Ma na mboka na biso to ebije so to vivre neni na mboka na biso do okoza musade na pasi biso yango senga to za ba sheke pa ba mère na ba père ba bozueza te ba père ba yesu je boulot mais ba mboka na biso ba boulot za nango to kebo ya ba baza okebo ka bango na bango ba mboka na ba ninga ba tonga ba lia ba vivre neni na ba lesa ba na bango do ba ko biso na mboka na biso ba kipa kutu do ba mbo ba kipa kutu ba congolais te na mboka to za ekiribo to sa bo pa mangambe nena mboka na biso lo tikala ba kikuluna nena mboka na biso RDC do pa kikuluna tikala te ngane na bona bota mwana moko upa na to bota nena kifazia na mosi na pesi kwa fazia to ani pe na ndaka ba yankeka do mona na kiyankia wana luku ya wana lesa mwana ngai na lesa pe manje na ngai de da boy do so nga bulo na zo na ngama lelo ba bulo lelo koma na ba okay boy lelo babenga niyo musale za te boy ba ba so batu na bango do yango sikali biso to sa kiyankila musala o do so sa kiyanke to bana biso ba lia te ba senso pe ba lia te do tika biso to kuta kudo ba père na biso to fi bani do cheka kinjiba bani na prince bani ça veut dire do demi na pasa bani to luka mo shi mo to sanga ba père na biso pe yo bote to kuta pe na pula bote to bote li to kuta na ba père na biso ba memi biso male ba bani ba bite bino ba pechi biso to ke to da me to sa biso lo ba sa biso bani se ba sunga biso pe na vie ça peut bien pour la biso pe bani biso pe ba yike to se pe na bango pa ba ondim do saki biso ba lezi biso ba bina biso te pechi bo lelo so to bongi na vie ça pe bola mo ba bino bo sa biso do biso kinjiba na biso ki pa na ngote ma to liga kaka ba kinjiba na biso neza bo mtukoela biso ba jemo ya pede te abo ya te biso lingande nzeza tout droit oyo lelo oyo soki mutu moko abimike asunga yo otika kishege ba na mido som da linga na sunga ngana yi na bulonga ebi na gimazonerie na dia kishege pa da na boti na be na mosi na pale mais ayela nga ba jemo bo ya lenge de ba nga ba ja lenge ngana bonza kane na legi na ngai oke na ngani bai eza soda da ba uto kanga ku na uti bolo ba singa ngo bakainga na uti bolo na monika eloko te da eloko te ka bisone te na bosi banini na boulevard na banini to bloka ba chipino lega loka da wanzo yi ba sa publicité na veni to nenga nini lega waka so moni ba popa ba nango waka yana monga biso tika to sa kinjiba biso to kuta na pulu so da nan botela eloko na to koma boto la biloko na martyr wana bo ngona bokoti na baseya ba carnivore kabe biso do bongo bokolia na biso na sangwana bozo to sa ngote to lia nyoni oban so to sa ngote to lia nyoni mboko ebongo na ngote tika to sa to boto la o trajet to boto biso do bongo. Merci mon cher donc Ndoki ya Mwasi bonjour na lia nini
Kandeli kina liani. Komona Sidobe. 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 Sidobe neni. Sidobe za komona nga kianki. Ebongo siko kombono andako babotela yo. Komona nga ndako Jonathan. Jonathan kombo kitoko sali combien d'années na musala ya kisheki? 3 ans. Osali 3 ans. Papa na mama bazali. Bongo so nini esalaki ki okoma shege. Na komi shege po amuki tamula bien tipa. Balingo mona biso tibakanga biso lokwa ba mbinzu balukota nanti. Kasa banda kokanga yo seko kimaki ndako yango wana babandai kokanga so zaki pana bino balinga bakanga ote Jonathan. Na kima ndaku ya jabu na saki jibwa na butu la ifuna kima palin. Ilokwa bien na pali zati musali zati bapa bafana na bapasha bani. Biso photo sande ki jibwa tulia toluka vina biso na bandi na biso. So ke na otala bango bapara nao. Na kinda so na lingi peti na kiti. Bango pe baluka kaote. Bango baluka nga me puna ngai na cha bango suti pa musali zati bakunza mbuka baliaka na bango na bana na bango biso bakipa biso ti. Si Jonathan mon cher Poussana Magé Bozolia Poussana. Donc il faut comprendre dans autres kamo eza makasi awa. Bonjour yaya. Bonjour. Kombo na niko? Kombo na nga Shembe. Kombo? Ashembe. Ashembe. Bongo yanda ko kombo nani? Emmanuel. Osali combien d'années na musala ya kisheki? Osali 4 ans. Osali 4 ans. Siko depuis osali 4 ans, ba avantage na ba désavantage ya ki musala kisheki zani. Ba avantage on a moni bien ka pour te foutre la passion. Tout camoufler bien malgré tout mo gangwana on m'a bé ya faux pour la mboko misala te to sani osani na mboko c'est que photo sala ma bé fait sala mara na mboka déjà bando bani musala ki shege obotoli combien de fois yo shoba ku dans écheke béché non shobani écheke béché dans nani loko shoba te pour dans Nzambe randa ebi. Pota. Ngai nona botite. Na sa no vina no elenge. Ozana elenge mais lelo o ba parents na yo soki balobi ke ozonga ndako o banda classe. Ozonga. Bien si baba parents na nga. Na gozonga na ngai mais classe a venir mutno sotanga classe. O fana ba de encore ta bourrique. Netinga bena fana ba de encore. Na ebi ma be na ebi ma lam nga suki na 3e secondaire 3e secondaire ti na mo père ka négligence aiti na pas tante na kimbanti na changu na mo tante ba ti na mbonga mne vala négliger na ta seka mboko folera fa fasi yango na seconde ti na nga libanda na pratique pe o ponga mabishi na nga ngokanda Merci beaucoup. Nazo Songa. Bonjour, bonjour mon frère. Bonjour. Comment on niveau? Comment on Seigneur Kiba Karashika. Seigneur Karashika. Seigneur Kiba Karashika. Comment nous sommes? Adana kiyanke. Uzana kiyanke. Yomo bapesa auto yomo micha kombo wana. Micha kombo wana. Osali combien d'années na musala kishegi? 6 ans. 6 ans. Yo umeli Siko cause za nini o isala ko koma shegi? Cause na ngapela na me bana makokite. Bana makokite. Bongo so bazana makokite foka ko koma shegi. Tole saba kina bazala wakachini za la kaka. Za chima ba masanje na manji na ngayo za zemi. Pea makokite. Nana so kisemi? Manji na nga. Oh, ozana mwana? Ana mwana. Aza wapi? Ana ndaku na pale. Na pale wapi? Shebisa masina. Bongo okenda kusoba okenda otana bango. Sazi ndinjamba tsunga sazi ma quelque ya iba ya botola ndizala kaka. Olesa mwana biloko muyibi ya kobotola vraiment. Père na makokite wikila pasi. Ngamuna na ndekemba na pasi na kemba. Na chikaka mwana ngakimba pana. Amona concentre vinanga. Bongo sikoyo so mutu abimike ozonga ndako koma kosala ondima. Nanjima te dana asunga famille biso tozala otema mutu kosenga boyo bamiyibi banshi papa lungwana nyama moyibi obenga moyibi shege lungwana fazer pesa bongo
asengo finga nga obenga na mui beach sepe na croisane no pe bo simbi téléphone à Kidiba oleli ozanga ta soda croisane no be ba téléphone bo yiba ga bo ke na otiki lo banani tete ka ngwana gambela tete ka ngwana gambela to croisane na téléphone boleli bakanga biso fa tenyu kama fa adana pochina c'est à 4 te siango le kisima ele si ba doko c'est chate za kano katani c'est pas be mutu mama wakoki po kage oeba nga na panda bonyaji singa pe abe chikumba ake to luka danger na osenga cameraman proche sima muke na kota na zo kende kuna bonjour bonjour papa kombo na niko ya komo nanga libosho 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 ndeni liboso yoza compliqué comment on anda kunani héritier bongo komo kitoko boye opesa libosho papa wana monda kijibwa osali combien d'années na musala sheki 5 ans ola libanda 5 ans bongo so okimela ndako nini nakimanda kumakoka bien te père na mère bachikala na mikonga batiana mikonga okenda otala bango nakendaka otikela bango pe mwelo na mbongo kwa ya mujiba nde olobi ya bongo père so lelo mutu alobi ki asunga yo kondima ashoba pe bien boso ashobi mabe danger kitoko merci bonjour mon frère bonjour pa bon appétit d'avance merci merci oka bongo Comment on a Nico? Comment on a Masoko? Hein? Masoko. Comment on a Masoko? Comment on a Masoko aux oreilles? Na manda qui a inquiété par eux, biga mokila onde kindela. Mokila mokila kaisa la banine. So beau tolité oliati. Ya on a bimi ma boulevard patron comme taba ngosunga bisote photo yiba ba rétroviseur. Oh, oyibi. Do ba rétroviseur ko yibi ba ngo yiba. Oyibi OK na victoire oteki mwa 4 kamisa mi banini. On s'est retrouvé pe na journée banini mu jour pe l'équipe banini. Oh. Osali combien d'années na msala kishege? Anga beti 5 ans. Obeti 5 ans. Olala ka libanda. La libanda na mokozamboka na Fukushima. Yini mtasimi mabele oyo. Oboti déjà. Na de bana mwana alibusia mwasi ya mibale ya mbali. Baza wapi? Baza pa père na biso. Do bino bozobota ba bosundola pa ba père. Bungu mwana sokolo ya libanda kampipa libanda na mwana ya msako dai ta baby mbungu ati mais nani chef alobi kotoke ya bi yazala na oya yeka pembeni wana na mwasi na shiki wa makamna yika pe makamna ngai ya la mtu mutala bakosata sa vina danger pa ojo ko yiba pe combien de fois papa wemba kuta imba ngoshege chance le kopamba saka nyoso na kuta na iba so penza masungi bane tijua concert wa fali na botola fort on senga go bandela su concert on azela o richeza le 25 saka papa na ba olila mabe ina concert ya falo botola kanini concert fali na botola ma porte-monnaie atala ngombe 80000 bispar ke kateka ngoyo ba mapapa ba semba ba uta ba wapi bino bola banda kusoli bana to botola vraiment olobi 25 ne makambo yitene to lia su kolega o fali leki oyo to bagine nyonso to ko sa to zui kutu nani boye to yeba na de soda to bonza to ba yango so juste soda e kanga biso to sale to bonzi voilà bande kona biso donc na moni susu ndeko na ngali susu kuna ye akipete aliana ye pena to ya bande ki déjà bonne fête na ye déjà bien avant. Bonjour, pardon, excusez, comment on a Nico? Comment on a Michel? Michel. Et bon, yanda. Comment on a yanda? Libo Shangwe. Hein? Libo Shangwe. Oh, on a yanda. Oui, comment on a yanda Michel? Libo Shangwe. Libo Shangwe. Libo Longa, mais il se doit avoir tu bien Libo Shangwe. Bon aussi, vous savez combien d'années na msala shiki? 4 ans. Vous savez 4 ans? Okimanda kupona nini poko mafaze na kimanda umea akufi atiki biloko lipangu bana to sengi banoko pesa te na beti noko machiti na mtu na kimi na komi faze
Ok, na otala bango. Nga nakomaka te na suka na kwa ba misili baleki na ngana solina bango na fini bombonga oyiba baki nga mpe nazongi na ngai fini bombonga koyiba otila bango ka peu combien nga natikela mai musuba ba 50 000 ba 30 000 oh na conseil fali na bote mtu iPhone na portemoni obi na conseil fali na bote mtu iPhone na portemoni ezana portemoni zana combien na kati portemoni ina $80 ezana $80 uliaka bien jour wangu uliaka bien na betele bango tout na tikeli bango 50 000 oui tikala nga mona réunion na bilon to somi gama bombe meli so nyoso osomi gama bombe mais wana liwate oh toko te esprit to mela rango so melango kokati so na che bombe na mutu ato singa pado ekocha ibimia poso peselo ti na bomio abeto de lomo na ndinga fokufi e bona concert ya héritier ozala oh na ozala na sommet d'abord asikiza kuna na martyr mutu kari ni oh licheti bébé bébé akuna martyr ba bébé baza martyr to bomba ba wana na concert héritier nde to bimisia ngo bien bon na beti data deti na ngai bombe na zana na azila osoli bien te loboko itikali bon so iPhone wana oteka ngo net combien iPhone na teka ngo 80 000 elo kwa iba olobebe so ba ikanga faut teka ngo muke vraiment merci beaucoup so lelo mutu abimi ke asunga yo tika kishege na atika so mutu abimi ni asunga na atika mais alo bande bien so lobi bien ta tika na ndako ni ba ni ba ma tenga ba finga ngai na obonza mwana kimi yoka ko bonzo ko kima kasi so tenga bongo seki ngande na abu ngana ngai kula ki chauffeur so la kisinge so zwinga na ndako na ki kudi swa na yekula na atika merci. Merci beaucoup mon cher. Donc le lot oyoyo na musala ki shegi wana ou bénéficier ni peut perdre ni na perdre te na bénéficiera ni Zela olobi tu perdre à poto rata babal perdu mama sana ngoto ngato kufa oyo bal ngeka ngane na njoto oyo mona ubal ngeka ngane na njoto bato ngaka l'hôpital o ekangana luajana bal botoli ti pa mabo sokolo sonana ngoto ba te simarabo premier likolo te mambango bal ngeka ngane ngana lunga isinga ko ikao yezo ka perdre akafa ngeza ne rata sikosinga liboko grâce à Njambis, grâce à Satan, la pour un arabe chou. Grâce à Satan. Grâce à Satan. Nzambe te Satan. Et grâce à Satan. Masa, nana arata bale yetoye. Ye orata bal. Arata liwa mabe. Ya muna kumisara Satan banini. Okumisa Nzambe to Satan. Na kumisa Satan ponga moko muna nga masoko. C'est que gombo ana Nzambe apesi bato atamana boulevard ba mituka wa yo longwana nzela yango biso pe moto tika bango tezanti o solo la mabebe kiti vite na zada wana block na ke kabelo mama tem na loyenge na mamuni na ke olandi kuna kata batola matu ke mona makamu nawo biso ta amena nani bongo na mapa na dilambala mapapa lidusa sa machira la seto kochango zabia melina ba pistole sa mabo pa mokochi na kati kuna yamba weza la ta festa Maman quand tu vas dire là moi. Non ça ils a catch chika. Voilà. Merci. Yaya excusez. Mais naya na nous peut pas et pas perdre donc na mona pena que mambo ça ya kuinda mabe donc na ndenge mo ça na te comprendre donc na za place mo za coincé donc bonjour Yaya. Bonjour père. Comment on dit quoi? Comment on a mobolama. Mobolama. Ouais. Lokolama teme lobolama. Mobolama. Wana kombo pesa mabanda bakoko. Bongo siko kombo no ndako eza kombo ni. Ako mona nga parler héritier. Ya héritier. Ovandi wapi? Avandira ngana asuna pachete kini mumbaka pache na ngati. Bongo papa na obaza wapi? Nga perada ya kala. Nga utu perada ni na bagero. Na bagero mubutu perada ya. Bon mama. Mère ndazali na pache. Avandi wapi? Mère avandi kana kavya na kandakanda. Na kandakanda. Okena kotala e. Bilaka bisheta. Atali bosa veni na legalisute. Wani. Sikono wajo luka suni na pache.
mère a mon hôtel mon hôtel souffrir aluka musala za musala te sikono kina pashe so kabani kama kina otala pe mera tire mo eloko yo kina otira elo te kotinda kotika ndelo kolbana na tinda na baleki na kutana petit frère na nzela bendeni na tindila mayo na parler rien te nga parler suite nga mutu na bota bana mimbale na via libanda na wala libanda na bana na mwasi bona zonga so pashe ulu moi pas achege moi ça yanki yanki so te ko sami pe na utani pe na ngwa so bana wana bazovanda siko wapi esa na terrasse bo to lo bato shebali suni ni martir za na terrasse za na moi ça skola na ma terrasse moi na skola na ma terrasse siko to shebande moi na biso benga o maju yo zela kana ba 6e boy beta tu wa beto lia mbisi ya fresh olia na po biso mo to bimisa ngo pe lisusu kuna katwana nakati ba mama na ba maziba to prepara kuna doje moyens za te danger ba mbisi yo sadi kete to bimisa ba débat c'est to te kangata ba 80 ba 100 siko neti mama siko na mama yo zolia bongo bana déjà bana baliete le bigo tout mama na mo bu na beta ki mais maro tout ça talinga ke simba ki nango déjà ndena abi managati wana aba chasi sata pesa biso de ana mukili zambe to satan te sonza mbalinga ki biso metwane to ka ba fatinde ba otambo na ba dip yo kanza mbalingi biso te c'est que satan ne muto protéger biso na butu na moyi satara chance no kutana na mboto la nani mo ba yuma moro bo ya na pima fo bo na kati mo bo grave te mais ya na mo bo na tuba gati wana mbongo yo no bomba pa camarade ba ye bate moi na répéter na répéter bala ba ndeko na biso mosola olobi bakamuna wa masa ndeni la moto tio pour la moto o mela shimoki te na o regrete makaso ndeo zakinga na likambu kombo nani komona Marichal Kapwa ba super vapi na kanda na kaveti ofale ndia ya biso kwa obini osali combien d'années na msala shiki vi ba 16 ans derrière ngoyo 16 ans one expérience expérience ya makasi fort taka expérience efisa la pota ba pete ba pisinga c'est expérience ezali yango na ba pesa ba pete nini ala Marichal akamba na biso ala Marichal bongo sikoyo na concert afali oyiba obotola concert afali tobotola te ndeni o mabishe na biso bayuma bawaya bakota stade biso vanda tolala kana boboto botola to bangana faut botola bango ne to réunion nango botola masala ngande mutabotola te ya sambela te asambela na ndeni yesambela ngamu tunalia ba iPhone na ba pote mona ya kanda na kutana ba sheneti ya grave ngana fazer na sambilela nani fazer asambilela nani to zo ba riske kuna nana kindo kote la biso potu nzamba sambela biso asambela TV ne deza na senga kana ba konza mboka ba soutenir biso talaka ba jeune ne to fandi bwe to kemba fort donc mondo to nzima ngo biso mote na volonté te mais na ba mamoto mona na ba fina biso yango tinde bela ba jeune bwe ba bima na libanda ba sala kifshege ba botola ba yiba ya to vivre po nini misali na mboka te to mona ba yibi ba mbongo ebele me ba vanda ka ba reni na ba mbongo na mboka o abuka ki mbongo o aviola ki o sala ki bwe bakanya sali 2 ans na prison ya na bimi me yo yibi chene to yibi kabelo bakanyo sa ba 5 ans na prison obimi bwe pe musala ba pesa oti o kende ba éducation na prison to kenda ba prison au centre d'éducation to bima ba pesa biso misala ezati me bango na ba bango ba chinda bana ba poto ba sa ba mbiasi to mona bana ba concert wenye na ba boîte ba honorable ba ministre ba bina me ba soutenir ba tuté baba mbongo na bango ya famille na bango ya bango na bango siko biso so do bimi libanda to réunion to saki fazer apo bobenyi biso batu mabe so misale ezalaki ba société ba compagnie ba jeune belé ba nga ba travailler misale ati siko to travailler ndeni so do kenet na izina pe victoire ba futa ba journaliste so ba 5000 ba 4000 mais asa journée mobimba ala moi sina bana siko 5000 na transport ko lia moi sina bana ali ndeni so bimi libanda risqué na ebo monye mabe c'est qu'il faut donc zimela Satan ou bien voilà, merci beaucoup mon cher, merci na ba abonné na biso au bozolanda biso. Donc ezaka na cadre ya visite tu as visiter bande na biso ya ba shege au bazalaka na biso
tozo yoka maloba o bazoloba ezo sala biso passe et ça la biso passe oui mon cher olobe ça la biso passe parce que bango mo bazoloba bango bien donc ezala ki na volonté na bango te ba circonstance moko ke sala ki ke bande kona biso ya ba chege boye e komela bango boye donc ya mutu mususu passe akutana nango tanga kutana mutu na nzela obikisa ote aza choqué makasi yeah elobi ka teke yango ekopekisa yo po osunga batu oyo osunga bande kona biso ba chege donc to sunga bango eza vraiment très important eza lipamboli oyo kopesa kozela teke ba chege bazongiselo yango nzambe kamta kozongiselo yango parce que ndeto yeka boye na o baleka boye nzamba kaniseli na o ebimi awa donc voilà bande kona biso o bozolanda biso donc mon cher siko na ba fête pour vivre ndeni biso ba fête ka de vivre kala boto la naiba bo ba grâce ya te neti nde na fai na nga boye so elinga te lamba yango tozala boye placement boye ataka loso oji na nga 500 esalanga bien mpona na place na nga alala bababeta biso bakara erotal décembre yango le 25 baninga batie propre balati bien yana mbongo osomba te ana moto asombelo te echoke omona bongo okutani sengo osalani obotola ye. Voilà, c'est qui a merci beaucoup. Merci. Boza, combien de personnes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bandeko bozolanda biso. Donc, batu ya mutema malamu na fin de l'année. Oyoyo. Donc, nabi ke oza na mutema ya kosunga. Baza 9 personnes. Donc, yo mutozolanda émission oyo ipa ya Papa Talon. Benga ba numéro s'afficher le bosso ba télévision contribuer pour na bande ko na biso pour na ba bonne fête et osunga bango makase lamba na yo mbongo na yo conseil na yo et osala vraiment très kitoko soki ba fêter pe et sala bango pe bien tozo yo ka ba cause do ba yiba ka po amona place ya kozwati amona muto kabele te do etinde ka fwa yiba neti na ba fête boy parce que ba mona muta osunga bango te po atela matombola poto chala njoto olobi atela matombola poto chala njoto muta ayo pa biso ati kanya la chibe combien d'années c'est beti na njoto c'est combien d'années nde na la chango boy da so 2 mois na combien de jours c'est kendo 2 mois na njoto 2 mois asombe ati bloqué la veille on a parlé du peuple pour tina moeta e kauti ali ozongi tiango lisu na nzoto vraiment eza passe pe mawa donc tozonga pa bande ko na biso kuna po émission na biso ezokoma vraiment na suka excusez mon cher donc ezo sala ngai passe na makambo bande ko na biso bazoloba ya fin de l'année yango boko vivre ndenge nini soki message ezali ya bato kosunga bino basunga bino na babilamba na finance po sunga bino boza pe na bana Gaba, oyo lo bana biso, ne biso ba oto na babana. Gopa ki anke na biso de sala, do so de sa mo ete na ano fecho, so de bo de sa de bana biso pe ba vra bante na foto lu la bana bi ma biso mo foto lata. Do so de mo ne muto akosunga e la ma eza ngolo kote. Biso ba o la ma to sala de so ba 3 ans na njoto de yango ezaka to ni ki to tandi. Oba so ape biso mbongo opa biso mbongo biso moto yebi lo to sa to tate pera sungi biso pe to ta lo malamu pa biso pe fina biso pe kene malamu da biso so to sungi pera pe o ko sunga biso ayel biso ba chemo we de ya bota une te biso lingande no malamu nde na vie pa so malamu ya vie biso pe to bongi na vie biso pe to tumza te mutumo bo eteli bo asala biso bo to kanza ebete c'est nzambe apa mola eka kasa pe do o pe okutana abongisa pe fina ene biso pe to bongaji. Merci beaucoup, merci bande kona biso bozolanda biso donc en bref bande kona biso soki lelo oyoyo bande kona biso to sungi bango na fin de l'année o ba fêter kitoko na bana na bango na mbasi na bango ba ozana courage te ya kokende ko yiba na ko botola ozana courage te ya ko yiba na ko botola parce que esi bo pesi bango ya kolia bo pesi bango na ya komela donc bo benga na ba numéro s'afficher le boso ba télévision na bino ba to mité mamala munde tozo beta c'était donc eza facilité eza excusez eza facilité ko longola ba chege côté bazalaki na niveau ya stade Marti ko déplacer bango awa poto ya beta na bango masolo po tozo ko protéger bango pe ba okanga bango pe kuna nde to lukaki na ya na bango awa balia mo eloko to beta pe mo masolo na ba réalité lekela bango oui mon cher
pesa merci mingi na président honorable Serge Kindomba yende a soutenir ba Fazer na Chika par la matonnier à hôpital gratuit colia gratuit donc yende na souci ba Fazer na président na biso gelo chege ya papa emba lelo ye pas soutenir ba Fazer pour les gars étape ba Fazer mais ba o ba les gars na étape ya botami ki buja chez papa na ba ngwa renyaka na tanga mobutu moi raisonner Fazer azate mais ba o ba kema la monde ya kilibanda ya ngwana ba raisonner biso na osenga wala bakonza mboka bosunga biso mwana ana ganga ba supporter baganyi basunga eti bosunga biso ba o esani so bosungi biso to chika ba misala na libanda ya boto la biloko bato ya bebisa ya zokisa to vanda place moko to constater vie na biso pe to koma pe bato lobi bana bakumba ba velo to le kala ba est bakuma lo ba député ndenge toyoka bipwani bosunga biso te bakonza mboka ba député eliyele ba Fasika Lombo ba député bo ebele ba ministre bo ebele bo soutenir biso ba mbongo na bino kaka na basi na bino ba mbia sika ko bien ndeni bo renya na bango kaka merci beaucoup merci ngana na kanda makasi ngana merci masa moi liloba nino ko ikoloba ya papa bano ana mashubu shubati papa oui moi liloba na pesi sous merci na son excellence papa Augustin Mwanabuta yene mutu Arizona kabiso yango na pesi merci nzamba pambola kae na mama Esther 12 étoiles yango na sengi merci ba okama basunga biso papa Augustin Mwanabuta na limité azana parti IDPS yem da sunga kabiso na pesi merci. OK merci beaucoup. Merci bandeko bazolela kaka koyede bango na fête ba fêter kitoko. Donc to sunga bango. Donc maman Matimbili ya Fleur de Londres donc bano bango yeyo. Maman aliaka na bana maman Fleur de Londres maman Matimbili ya bana yo bango yeyo. Donc maman Chantal Monga bana yo bango yeyo bazana besoin ba fêter na fin de l'année oyo. Bana yo bango yeyo. Na moi geste on a qui eza juste car pour na solo na bango mais eza bonne fête on a pesi bango te pour na zana makoki wana te donc eza ka juste to ya ka poto solo la to yo ka ba difficulté na bango to yo ki yango na fin de l'année oyo soki na kangisi bango lisusu to pesi bango moi ba bilamba moi fils que moi ya kolia ko mela na bana e ko sunga bango ba ozana courage te ya kende ko botola mais ceux qui batikali ka boy ba ozana courage ba kende ko botola ko papa mutu machette. Et ça la passe et pas bandeko na biso donc merci beaucoup Nabino donc magé boza pour na Satan mengana nesbino merci pour Nzambe o yazo pesa bino makasi pe souffre de vie na bi katika ba o ya yete donc merci beaucoup merci émission na biso et comme ina suka merci na bandeko nyoso bolanda ki biso na profiter ko pesa lisusu meilleur vœu na maman Esther 12 étoiles bambote na yo moi c'est à Pembe moi ça mbiche maman 12 na yo to c'est la bonne fête na yo Fleur de Londres maman Matimbilia bonne fête na yo maman donc nazo c'est la bonne fête ka ndenge zalaka maman Chantal Monga meilleur vœu na yo maman ndenge zalaka toujours maman momotima boboto bana bino bango yeyo donc toujours tozo lancer l'appel bosunga bango et kozala vraiment malamu mingi merci bo contacter na ba numéro s'afficher de la télévision na bino tokuta mikolo misali ko ya à bientôt bye merci beaucoup mon frère merci beaucoup vraiment